tembele bino banso boye bolamuna pourquoi lelo na émission na biso to mesana ko benga oyo bolingaka mingi oyo elekaka mingi na chaîne na bino BTV 3 oyo to benga na kombo ya Congo nanga Congo na yo Congo nanga Congo ya biso nyonso Congo ya invité nanga na mili bino na mokolo na lelo oyo bengi na kombo ya Jacques Isonge moko na kati ya lisanga ya mouvement citoyen benga na français nde mwana mboka Jacques Isongo boye bolamu. Merci maman Matondo mingi. Na mwana mboka Jacques Isongo to robeta lisolo na mingi mingi makamata lucha na bango ya mouvement citoyen oyo lobama mingi na kati ya Congo démocratique pe libanda pe ya mboka bakomi kolobela mouvement oyo ya lucha pe to pe makambo etali pe actualité na kati ya République démocratique du Congo. Mwana mboka Jacques Isongo question mona tunanu lucha isalaka to ekenda wapi? Lucha ezali mama tozali ko bunda po na mboka po na biso nyonso. Tozali. Apparemment, Lucha, c'est comme si c'était un mouvement citoyen, c'était contre moi, Mokambi Akala, Joseph Kabila, franchement, Boleli. Ça y est, on a quitté Bokonti, mais le lot depuis l'avènement, il y a Félix c'est comme si Bokomi, dans ce mouvement citoyen, on a parti pris, Bokomi, pour soutenir moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais ça, bon, on a l'okuta. C'est l'okuta, maman, Biso, Tozali, et puis Tobandaki Kala, effectivement, Nengo Lobby. Tobandaki Nandeko Kabila parce que Tozalaki n'a pas preuve suffisante que Azalaki médiocre. Et puis surtout que Azalaki peut faire un mandat, Tokokai Kondimate a continué à s'éterniser dans le pouvoir. Na ebonga ya kibokonzi. Nde Tobandaki kosala ba manifestation belé ko mananzela pour na kosenga ye atika pouvoir to organiser ba élection. RIE ba bongisi ba élection makambe sili. Au lieu de couper bodo kansa, to kufite to continuer parce que ti lelo to continuer ko manifester kanda na biso contre injustice aux mona na ba compagnie ba télécommunication par exemple tozali ko senga ba kitisa yango ba service to ba kitisa ba prix ya ba unité donc nyonso wana ezali musala en principe oyo lucha esengeli ya sala soki to kotaki na makambo etalaki makambo ya ndeko Kabila na pouvoir na ye c'est parce que constitution est respectée parce que lucha est un mouvement politique mais il mouvement citoyen est un mouvement côté la makambuya social banzela bamai balotiliki nyonso nde biso to banai kolobela yango mingi mais en plus de wana to yai komona ke ndeko Kabila yenda zai vraiment problème ya kata ya mboka na biso Congo ce qui a fait que to tikana de côté mabamai na bakura poto landelande problème est lungwa parce que c'était lui le problème. Hier à Lungo, si on est comme Kozonga, comment lipa, tout en lipa, banako salama, et on a noté comme à combien, unité, 50 minutes, 50 unités, il était comme à combien, il faut ça la combien de minutes, on est-ce qu'au combat et pas na biso siko to sala. Donc comme Koko ta siko na social là-bas, il y a ba Congo démocratique, ce qui n'a l'andio malade. Justement, tozali ko kota siko na comment Congolais qui bomoto il y a beaucoup Congolais il faut ezala donc que là c'est bana kolia nyonso wana ndenge longo bani yango tozo bundela sikoyo. Mwana mboka Jacques Isongo na kolando malamu oti koloba ke nani bokomi okota na social ya bayi Congo mais apparemment obeti lisolo moko etali télécommunication ce que tok bosoli malamu na kati ya Congo crédit faut ekota boye crédit faut ezala na ko tant de minutes nyonso wana apparemment bokomi okota la bokomi kolobela sikoyo nini mingi ba entreprise na biso etali ba communication bolobeli to société ba komona bango awate bo banaki mouvement wana bo banaki côté mela bango depuis kala. Est-ce que vous avez une réponse par rapport à la demande de plusieurs fois par rapport à problème yango? Est-ce que vous avez une grande cause par rapport à Bosengi na binoto bongo na balabala bobimi ndenge mesani? Merci maman ndenge tuni question wana motuna na malamu mingi. Oyebi changement ya kambala moko te changement ya kamaleme malembe timbongo wana ekoti mbala moko bomoni pe ekoti. D'abord tokoki koloba ke non moi changement emonana ki moi muke parce que avant tout ça la manifestation wana babana ko activer sur ba SMST. Ça fait 6 mois erto sali ba première activité na biso na Goma, Awa, Mbujima, Ikananga, Lubumbashi, un peu presque partout place Lucha ezali to telemaki na nzela contre ba compagnie sowana. Mais à quelques jours après ba fongoli ba activation ba messagerie ya Rozonga. C'est déjà un acquis pour na biso et puis ba bakisa ki moi muke par rapport na ndenge zalaka liboso. Mais de manière globale, na nyonso wana ebele za na nyakosala. Il faut ça la ebele parce que tant que tozo kende et pas bandeko ya ba compagnie ya communication wana bango bazolo bano biso na problème te problème ya gouvernement na bino.
donc tokende na gouvernement ote RPTC donc eza autorité à régulation oyo azopesa bafréquence et puis oyo azali kotala batalo entre concurrents donc bacompagnie nyonso wana nde siko toyaki komonaka no au lieu tocontinue kotelemela bandeko na biso ya bacompagnie wana bazwaki koescroke biso tokende directement na bato apesaka bango bafréquence na motu oyo basengeli batala baprix RPTC bureau wana eza rattaché eza bureau ya présidence parce que eza na se ya comment autorité ya présidence ya république nde tokendeki kuna na mémorandum na biso topesi bango mpo toyebisa bango bakitisa baprix ya unité baadapte yango na bozwi ya congolais parce que congolais budget na ye eza moke mais ntongo bozotekela ye unité chère moyen à vivre bien ozala te moyen à communiquer parce que na bamboka ebele soki tocompare kaka bameme société eza awa na place na bapays place baza na bapays mosusu soki ocompare boye me mama soki nayebi so kolela imaginez-vous par exemple nazwaka exemple ya compagnie moko awa na Tanzanie par exemple même compagnie azopesa 1000 unités 1000 messages 1000 SMS pendant 3 jours na 50 unités à Pamba na 50 unités wana kaka donc 1000 messages 100 minutes ya appel allo entre ye na ye et puis 10 minutes ya communication entre ye na ba réseau mususu et ozana 1 gigabyte ya internet et nyonso wana pendant 3 jours. Mais biso na 50 unités oza incapable ya kozwa même 1 gigabyte ya Pamba ça ko compter ba minutes na ba SMS. Donc ozomona comment bazoyi ko exploiter biso awa. Donc pour nani bango bazoloba non eza parce que le gouvernement azosenga biso ba taxe ebele yango biso zosala ya banini wana. Mais tozoba OK, soki eza bongo na gouvernement na bino na RPTC na biso tozala autour ya mesa moko toyoka na tosolola tout le monde ndenge nini congolais akobanda kosolola pe parce que communication ailleurs eza luxe te awa nde eza luxe makasi mpona ozala na communication yango biso lelo toza na esengo ya koyebisa bandeko bazolanda biso ete ministre oyo atali makambo ya baalo wana pete ntik a répondre na mokanda biso tokomelaki bato ya présidence wana RPTC ministre alobi boye à répondre biso que asepeli na démarche na biso mais à l'entretemps alobi na bato wana ya présidence RPTC bayamba biso tobongisa réunion wana ensemble na ye gouvernement na bandeko ya baalo biso tosolola mpo tolakisa ba revendication na biso ba revendication ezo tozokosa eloko te parce que nyonso eza vérifiable bokoki kovérifie internet mpe ezali oyo bango bazosala awa ezali koexploite bacongolais donc Congo ekomi lokola vache à lait moko boye donc lokola ngombe oyo apesaka mabele donc yazokaba sans kozwa en retour moi quelque chose ya nini. C'est comme si balobi ke bino mpe bokomi koprofite na nsima nango luche bokomi kena bilo bantu za minene bo poso bokomi kone balinga bo tia na se bana linga la bo tia na se na nsima kuna peut-être bozwa moi quelque chose kanyaka na nsima pour bo tia na se parce que vous avez commencé un moment boye bo stopper peut-être que le ministre actuel ayenda aimé ko pe ko répondre à bino on vous taxe que bokomi ko mpe ko rekoluka iloko mo na nsima il y a ba revendication na bino en fait maman nazali ko loba na liboso bandeko eza wana eza lukuta ya munene parce que soki ezalaki yango mbele totika yango banakala et puis ntango yozoloba na totikaki mpo na raison moko valable po tobandaki kosala contre surfacturation devant bacompagnie ya cellulaire mais bango bayebisi biso c'est vrai biso nde tozotaxe mais biso nde toza baresponsable responsable numéro 1 gouvernement na bino bataxe bacourant ezalaka te mai transport banzela eza te mpona komemaka par exemple carburant awa ti kokóma nango chikapa kokóma ti lubumbashi ekoleka nde nzela nini nyonso wana eza baproblème bacontrainte balakisaki situation wana balobaki biso to un problème vraiment te soki boza na besoin mpe biloko wana ekita to nini bosola na gouvernement na bino mais gouvernement à l'époque baministre bazalaka wana bazalaki na pouvoir lisusu te babandaki kogérer baaffaire courante ndenge balobaka tobandaki kozala bainstalle gouvernement et gouvernement ezali déjà installé yango to reprendre baactivité wana et puis toke directement na partie oyo ezotala gouvernement donc pas RPTC mpo toyebisa ye clairement que biso tozofunda bango makambo nyonso oloba wana na biso ke bapesa ezokanyaka biso nde tozofunda bango que bango RPTC bazolia mbongo. Et d'ailleurs je me demande soki réellement baza na musala soki baza vraiment na pouvoir na musala bazosala parce que
La société de communication, on a ezali na ba partenaire, to ba actionnaire ya minene ya mboka na biso o ba yebani pe. Batu wana bazali ko sala o ba benga ba retro commission o boyoka yi président lo benga kanyaka. Na 15 millions et bunga liboso. Na 15 millions na ozonga pe problème wana. Donc makambo ya corruption ezali ko continuer na service wana ya RPTC. Donc biso ezali parce que ça fait plus de 6 mois tout ça qui ba revendication na biso. Mais RPTC ayokaki akangi matoyi akangi miso tout que ndeka bongo. Silence na ye wana tomoni yango eza silence moko louche. C'est-à-dire ayebi eloko soit ayebi eloko azoliana bango ba compagnie cellulaire wana et puis techniquement na osonga pe place wana. Deuxièmement, soit aza incapable à la pouvoir moko te ya décider. Ce sont des étiquettes. Et ceux qui sont bons, il faut balongo la bango bati la biso capable ou ba bongisa makambu oyo ba gérer ndenge longo badi. Pourquoi techniquement qu'est-ce que je veux dire? Biso na Congo le lot ozali ko fonctionner na régime ya comment déclarative. Donc bango ba kei na compagnie Songolo maman ou papa bo produisa ki moi oyo to ane oyo combien. Et puis hier azo komaka oya ko ba ko yebisa ye pa ba ta compagnie. Tu produisais par exemple 100 millions de dollars. 100 millions de dollars, ah, ça va. Tu commences 100 millions. Tu commences 100 millions, tu commences à 80 millions. Comment à 80 millions 80 millions, bah commis. Mon alikolo wananini, bah kaboli. C'est ça ce qui se passe. Mais il y en a pas preuve de quoi. Il y en a pas preuve, mais c'est ça ce qui se passe. Parce que ça ils ont été, mais les marabés changent. Ça c'est un. De deux. Ailleurs, dans le pays où ils ont en voie de développement, tous les développé, le roi Côte d'Ivoire, sous forme de logette. Donc, on retourne à compagnie. Yo royaka au fond, logette, on va courant, on a un simple terme simple pour maman pas comprendre. Batalino, tout le monde produit autant, bateka qui autant, SMS et ça qui autant, c'est que pour facture et menacé, bon PC facture va foutu. Ça c'est la transparence et puis on peut suivre, on peut tracer, la traçabilité, il y a circuit financier dans salama. Mais pas la bise ça bon côté. Au moins en boyo na compagnie wana ezalaka na actionnaire Songolo. Alors mutu wana za dignitaire pour baya we pas na kokanga non, ce sont des problèmes. Donc nyoso wana complicité ya RPTC eza avéré pour na biso, eza avéré et il faudrait que les choses changent. Ministre Asengi Bango va répondre favorablement à la demande na biso pour babengisa biso na bango to sololana bata compagnie allo pour trouver solution compromis na ba o tozo senga. Mon amboka Jacques Isson que ministre répondre favorablement que faut beaucoup tana bosa la réunion moko tripartite nandengo yebeli ba entreprise na biso na kata République démocratique du Congo. Le gouvernement change bien sûr mais le système na kata Congo na biso change vraiment makasi à 100%. Est-ce que ba ko ça va revenir à 100% pour que quelqu'un capone encore beaucoup de nagar ba demande réellement que beaucoup de naki nakati rencontre na bino. Maman, m'a changé parce que Kabila est sur le pouvoir. Parce que Kabila c'était lui qui tuait le pays et d'ailleurs à Koki qu'on appelle parmi bateau baza bazo gérer bilo ko wana ba RPTC banine. Maman m'a belé et puis ça a wana te. Et fait le ministre a commis biso à répondre na lettre na biso belé. Natanga Kabila nani yango bana komela lucha mukanda. Ba on finga biso toza ba voyou, ba droguer, ba manipuler ainsi de suite. Il y a considération cette fois-ci. Le considération est bandi ko monana et nous pensons que ba ko répondre biso et puis on va trouver une solution parce que le président de la République Azali Koloba sans cesse que le peuple d'abord. Le peuple d'abord, Ezali ko kitisata lo ba unité, le peuple d'abord a améliorer parce que même ko améliorer qualité wana ya communication. Ça ne demande pas alors mo ya gouvernement. Peut-être ba non tozo kitisata parce que gouvernement eza cher boina boye. OK, ça va, mais pour la ko bongisa ta qualité à communication sur internet. Est-ce que ça c'est un problème? Ça ne demande pas le gouvernement. Donc nous wana tozo kanisa il y aura un changement parce que le président alingi pe changement ekota mbongo ekota et ça ce qui est changé tout le monde non na Kabila na Tshisekedi bandenge moko. Jacques Isson alobi que na Kabila Tshisekedi bandenge moko na profité kana réponse lobi que le président de la République alingi le peuple d'abord.
tolobela sikoyo makambo etali actualité na kati ya République démocratique du Congo. Jacques Isongo zobeta sete ok Kabila kaka soki Kabila te ye kaka mutana ko boya Joseph Kabila kaka ye kaka lelo yo pe akenda mwana bato avana na kinga kati ya pemi auti ko bima lisusu ba benga ngo auti ko zonga lisusu ko réapparaître sur linga ko lorsqu'on a scène politique lucha bo banga te ke même ke ba sonyo susu ye mutoro konza on selon ba musu ye mutoro konza lucha bo banga te rentrer ne wana e bangisa population congolaise quelque part. Pour na lucha mais ça na de na ye tozo banga été liboso tanga za ina minduki to banga ka été bon aye na ki civil to banga ye aya na ye il est libre de venir c'est un patriote à mon mboka akoya na ye mais tanga zo ba non akoya est-ce qu'akendaka en tout cas Kabila kendati parce que ningo baniko lobawa ba institution ebele eza na maboko na ye et na ba gouverneur ya FCC ou pas ya bango na kingakati ba sénateur azo yamba bango kuna ba gouverneur et ba député nationaux donc c'est-à-dire que na kenda na été azali koloba no azoya to azozonga ngai na zomona ngolush a bangisa te ko musu ba ko banga ba so ba bazo banga wana etali bango ngai na elobela batute yawa na elobela ne lucha par rapport na population na ye soki bata IDPS to bata population bo banga retour à Kabila te peut-être ko 20 non population zo banga te mais population na boyi aroboya ya Kabila a kuzonga lisusu président de la République wana ne toboya ça c'est sûr mais ceux qui a zongi comme président na ya parti PPRD ceux qui comme parti za comme donc ba comme ba parti wana ceux qui za ebele ba PPPPC PPPP8 donc nyoso wana ceux qui zongi azongi aza autorité morale ya ba parti wana c'est pas un problème il est libre za congolais mais le but et peut-être tozo kanisa que a ko peut changer bon a changer te pas continuer ndenge wana donc Arobang ça n'a pas sauté. Il est libre, mais Torobo y en a son président parce que pendant 18 ans, à la Kissibiso de quoi il est incapable. Enfin, de quoi il est capable, il y a Robé Bissato, il y a Roboma. Arobang ça n'a pas sauté. Il est libre. Mais le président, on est au bout en open. Mon amboka Jacques Isongo, lui qui va boy. Selon bango bato lucha ba lebi ke bazo bang ba retour ya Joseph Kabila Kabange ezo bang sa bango ne loko moko te mais ezo ba bazo bang kaka nde azonga lisusu na scène politique peut-être pour na ko konda Kongo nde ba bazo bang makasi parce que ko simba peut-être selon tozo banga te tozo boyande ko banga to banga pour na nini Félix Antoine Tshisekedi auti ko kutana na Vladimir Poutine. Est-ce que ba voyage ne wana eza rentable na kati ya République démocratique du Congo bi ba voyage l'équipe mingi mona mboka Jacques Isongo bino lucha bo mona onde Lucha a regretté moi mouké par rapport à voyage du président de la République. Voyage l'équipe et puis voyage où on a des budgétivores n'engé tout le bara. Donc ils allaient consommer budget mingi. Exemple moi mouké information ngana za nango source sûre voyage dernier voyage président Kindeki Beni au Likama Yaki. Oui, paix à leurs âmes. Voyage où on a pour président Kende, Bobimbongo Basenga qui na finance, il fallait ebima combien? Il fallait ebima 4 millions de dollars pour je crois 10 jours de voyage à président de la République. En tout cas, je ne pense pas que Kabila et Bano Mabongo. Ce qui juste un amboka, 4 millions d'obima. Bongo à l'étranger, obima combien? Or 4 millions, on peut faire beaucoup de choses. Heureusement, il y a 4 millions. Je suis sûr qu'il y a 2 millions. Nous pensons que derrière le déplacement à président de la République, le cabinet va en profiter. Peut-être que le président est bien, mais il y a une opportunité pour nous. Je suis sûr que Roland Abisso a que le voyage n'est pas un c'est pas un problème à Bimanaye, tout ça, mais et puis il faut total la rappeler. Est-ce que le voyage, il faut qu'il Bimaka? À quoi délégué tout le ministre des Affaires étrangères, la coopération, tout ça régional, les conseillers, les ambassadeurs dans les pays où ils ne peuvent pas travailler, il faut qu'il y ait Bimaka. En tout cas, nous pensons que le président peut faut avoir non seulement pour économiser mon budget d'abord mouké, mais aussi pour se concentrer dans Moussalo et dans Mbokanaï. Il y a peut-être lucha discuter à l'interne. Tokomo ke na suka ya émission na biso mais yamboto kabona na mwana mboka Jacques Isongo to le bela likambo etali porte-parole ya opposition et le kozo kabola la mukande ya mwana
Avant que la question musumo na mboka Jacques Kisongo, portrait ya pona yo, portrait ya porte-parole opposition. Il faut dans une pona yo. Porte-parole il y a opposition et institution muneno eza reconnu dans la constitution na biso. Pona biso to linga ete mutu wana azala le plus correct possible. Oyo ako représenter valablement population oyo ezo croire na Tshisekedi te. Mutu wana akolakisaka non aza vraiment honnête d'abord na ye moko et puis aza capable ya défendre la population parce qu'il y a le combat population parce qu'il y a porte-parole, il y a opposant et puis porte-parole, il y a population oyo ezali ko ndimela monsieur Tshisekedi. Oui, Congo na biso bien est-ce que ko Simba? Il faut Simba. Pourquoi le Congo to ngaka to songa na sima Congo na biso tant que comme ma pouvoir il faut ba bunda to swana ata soki e comme ndenge wana mais je sais on a yebi Tshisekedi alobaki ya za lokola Kabila te. Kabila a bloqué institution on a la maté, ils ont la mise en place te mais tout royo ya ko sala. Comme on lobby to linto kabona, il y a des informations on a pesa batu bande connaissance ba Hollanda. Ah d'accord. D'accord. Et là, à Liboso, on a loba quand la présidence de la République, bureau moko babengi réserve stratégique. Bureau on est géré par une maman que nous respectons beaucoup, mais ils ont une malversation financière moko kuna makasi. Donc comme il est déjà président de la République, on a annexe à l'appui pour atteindre audit na bureau wana réserve stratégique ezali bureau moko munene na kati ya présidence oyo ezotala makambo ya kolia ba pénurie donc soki ba masango ezangi ndenge ezangaki na Lubumbashi ndenge emati na Kananga qu'est-ce qu'il faut donc en principe chaque province alingaka azala na bureau moko boye o entrepôt moko boye ya ba vivre wana en cas ya ba pénurie ye abimisi batie yango na nini mais bureau wana eza na politique ata moko te ya ko épargner ya kosala bango mbongo bazali kolia on dirait nguba tosengi président ata il a biso problème wana en demandant enquête moko crédible na audit plutôt na bureau wana. Moi na mboka Jacques Kisongo pona yo porte-parole de l'opposition il faut autant na la muka ton opposition mususu quelqu'un. Bon normalement parlant ce qui la muka reconnaître vraiment que baza ba opposant et que outa na opposition surtout que bangonde balanda qui Tshisekedi na ba élection. Donc logiquement en principe porte-parole il faut outa kuna mais décision ko outa pas ba député ya opposition bangonde ba opona mutu na bango ya ko représenter bango comme porte-parole de l'opposition. Oh déjà comment kabola bango côté ya parti politique ya mwana mboka Delis Esanga regroupement politique n'est pas il y a un envoi mais moi politique na yeba comment proposer déjà mwana mboka Moïse Katumbi côté mususu les gens proposent Martin Fayulu côté kuna mususu bato comme belé au monte comment franchement comment kabola bango siko peuple o bango batela ki motema esika neza wapi mais wana ne siko oto bengaka bolamu ya démocratie. Mais nous avons besoin enfin na liberté de proposer mutualingi à la représentante et puis nous avons na possibilité de se représenter place à lingi. C'est normal, c'est la démocratie. Mais là nous avons ensemble parce que ceux qui opposition et réussi ça qui tient Kabila chaotique, c'est parce que basanga qui unité. Je pense que cette fois-ci tout royo ba me ozala unis ensemble nde ba okende moi liboso et puis ba koki ko sunga d'une manière ou d'une autre mwana mboka Félix Tshisekedi pona koyebisa ye wana eza mabe wana eza malamu to boy boye voix oyo eza mabe donc voilà nde équilibre de kokota na mboka au cas contraire akorenyeka lokola petit dictateur ndenge muninga na ye Kabila azalaki. Tokomi na suka mwana mboka Jacques Kisongo moko ya bayi lucha tokomi na suka ya émission na biso liloba ya suka par rapport à mukolo ya lelo parce que zamba suka tito ya mboli mais je pense que prochainement toro ya mboli mais pendant lelo synthèse brièvement qu'est-ce que tu peux dire na ba onyo bazo landa yo na mukolo ya lelo. Voilà, d'abord ba remerciement na ngai na remercier bino parce que bobengi singa et pana bino na ye et puis bozana ba matériel ya bien les émissions moko to senga pe na bandeko ba landa yango mwa mingi. Pendant mon colo lelo, je pense que Congolais a toujours na elikia ya ozala na bomoto ki bomoto na ezala respecté parce que Congolais ailleurs a respecté te
parce que biso moko to lingi to komi faire respecter te. Et ça biloko mike oh le lot to senga yana ba mentalité na biso changer. Mentalité rechanger te Congo est rechangé te, ceux qui n'ont pas mentalité ne sont changés te. Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment imaginez-vous tozali ko senga ba kitisa allo prix. Mais tant que tozo ça la marche, attends mutu moko na sima na biso te. Car biso moko on dirait allo ba ko kitisa kaka pona ngai na ba camarade na nga tozo kende. Et peut-être ba ko kitisa ne pona population na biso nyonso. Tosoma unité on a na talo ya bien et puis tokozala quand même moins bien. Pourquoi ba revendication ya ba mouvement citoyen to ya lucha précisément ba tu ba population biso ndenge toza boy tolinga ko rejoindre lucha te. Et là on est la biso passe makasi. Ya mi balé tozo senga na ba autorité na biso bataille la biso social o ya biso. Mamakamba ba courant Maï, tout ça, saute mouton, depuis je ne sais pas, lancer l'activité, sans d'ailleurs le long à la moni. On a matin à étage, moi, le lot, il y a RPTC, na bosana. Donc, il y a RPTC, car on a allo. L'être est au côté, ça fait 3 semaines. Pour na rosenga bango babengi sabiso. Ti le lot, nan batangate. Basolo banin toze là. Neto pesa ki bango, je crois, une semaine, ceux qui va répondre té, babengi sabiso na réunion tripartite té. Misu na balabala. Vraiment on dirait ça qui n'a mouté malanga to bimi na balabala et puis je pense que ministre Yemoko a une responsabilité na et puis na président Tshisekedi je suis sûr qu'il peut aussi s'imposer parce que bureau on a ya RPTC ils ont sous contrôle na et voilà donc tout ça la population ceux qui ont manifesté tout ça on a mai na quartier Songolo ezalité mais bon ya na biso to kende to réclamer mai tout ça non allo to ma paimati pourquoi ne pas venir avec vous avec nous dans la rue. Et là, on est là, on passe ma casse, maman. Mais à part ça, on a tondi bino botondi et puis on a remercié na bandlandi na biso balandi biso. Merci beaucoup mon amboka Jacques Songo, merci na binyon so bozui libaku malamu ya kolanda émission na biso Congo nanga Congo na yo Congo na biso nyonso to komi na suka ya émission na biso na question na suggestion na makanisi ndenga na ndenge pour ko sala émission na biso ekende musika pe chaîne na biso BTV3 et la na masuma kasi mingi koleka beaucoup ma biso na numéro ezo bimana sa ya ba téléphone na bino na ordinateur na bino partout boko la biso to pe simbote na biso biso na technique moi na mboka Brandon Milalo moi na mboka Titilambo comme réalisateur moi na mboka Mardoché Nzambe apambola ba biso balandi biso pe to kutani mbala sima na makambo matali kaka actualité na République démocratique du Congo.